Nzambe ndenge apesi soko makati esika Nzambe apesi makasi ya koya koyoka kati esika toza na ngonga ya koyoka toza na ngonga esengeli koyeba nini esengeli osala toza na tempe koyeba temperature ya temps chaque temps na temperature nango lelo tozoteyaki makambo ya temps de la fin lelo nde tokote tozotesu makambo ya baalliance expression baalliance première alliance deuxième alliance et troisième alliance et quatrième alliance tokota na troisième alliance topase combien des étapes première étape ezalaki repentance deuxième alliance ezalaki garder la grâce troisième ezalaki temps de souffrance yango tozopase tozopesa souffrance esengeli moto yayeba mpo kose prépare kozwa mokili ndenge ezali ndenge mpe kozala ndenge nazali ndenge mpe na kozala monde ezokochange ndenge ezokochange esengeli koyeba mpo se positionner alliance tozokota ezali alliance première alliance deuxième alliance nabasali mingi bato mabe bato malamu bazalaki na se baprofete banyokwa mingi basala nzambe banyokwa mingi fevere ezalaki na bato ya mabe mingi soki oza moto oyoketilelo bakolinga yo soki oza moto malamu oyebi balinga yo apres bonzambe ekotaki mingi na bato te kasi ozokota na quatrième alliance bato o batosi bakozala likolo bato batosi bakozala nini na kati ya quatrième alliance eza mpe na 3 étapes première étape moni kosala kosala deuxième étape ekozala étape guerre mondiale nakomi ndenge nakomi ekosalema na kati ya quatrième étape toza na troisième étape ya enlèvement mais avant enlèvement nini osala ta ya crise ya bonzambe ekokokuma bonzambe okasusu même quatrième alliance oyo eza na 3 étapes comme la troisième alliance passé la 3 étapes oyo eza na 3 étapes mais première étape ezali étape ya mokoli mosantu ezosala po te faire comprendre motu bonzambe alobi na quatrième étape motu bazala so na posa motu ete po ete bonzambe motu nyonso akotonda na bonzambe motu nyonso koyeba nzambe aza nani nzambe eka faire comprendre motu nzambe aza nani nzambe akojuge motu soki motu akomprendre te esengeli motu efere comprendre motu nzambe alingi nini nzambe mpe aboyi nini première alliance nzambe azwaki échec deuxième alliance nzambe susu azwaki susu échec nzambe azwaki susu échec troisième alliance Seigneur Jésus esu échec encore pour ni échec eza mpona Jésus eza mpona baprofete échec eza biso nde toyoki te biso nde totindami te mena ntango profete akenda nzambe afandisaka réunion atali mosala asali nzambe atalika mosala esala eza échec nzambe asali effort na troisième alliance à faire comprendre bato atindi bapote atindi jusqu'au baprofete mais eloko tocomprendre kote tozokende 4 étapes makambo oyo ezozala 4e alliance ezasi mosika te ezali proche 4 na bino na gerson mingi bakomona bamakambo oyo mais fin du monde ezala mosika mais na 3e na 4e alliance oyo tozokona molimo kosala presque décembre molimo ekokokata
ta molimo eko okata una ekoya kozala guerre mondiale ekolanda si après guerre mondiale eko kosalina guerre kozala somo makile ekokela partout muntu akokalima guerre ezali ye moko seregiste akomona mapata guerre wana ekokotisa kimia après guerre tango sila mokili mobima ndambo bazalike bakoconstruire susu mokili ntango baconstruire susu mokili bazokopekisa moko te asala su arme moko te alobela pays conflit peut ba conflit nous avons poma par exemple yo do pays peut droit exemple balo su batanga ni bato bakoboya su ba conflit o te conflit yango e simo ki conflit yango ndeke bomi mokili olanda atapele resoto alors maintenant dans comme silence makomami bible ekwa beaucoup bato kozala posa makambo nzambe mais moyen susu bayoka nzambe bato bakolela bakotambola nzambe yokela biso kunza moyeza na susu maintenant ta ekuumela ta koya susu baprofete bafaire comprendre so bakotoke na enlèvement toke na enlèvement. Aujourd'hui, Apocalypse chapitre 22, verset 1 jusqu'au 5. Jusqu'au 5. Il faut remarquer. Tofani na kumra Yesu. Bongo na mone likolo ya sika pe mokili ya sika. Pamba te likolo ya liboso na mokili ya liboso elimwaki. Pe ebale monene ezali lisusu te. Pe na moni ville bosantu Jerusalem ya sika euta likolo epai ya Nzambe. Yango ekomi kitoko ndenge elenge mwasi amibongisaka mpona kokuta na mobali na ye. Nayoki mongoko bakasi euti epai ya kiti ya bokonzi elobi tala Nzambe aye kotonga na kati ya bato aye kovanda epai na bango bakozala bato na ye mpe Nzambe ye moko akozala na bango akopangisa bango mai nyonso ya miso liwa ekozala lisusu te ata matanga ezala mawato mpe mpasi pamba te makambo ya kala esili. Bongo moto oyo avanda kiti ya bokonzi alobi sikoyo nazali kosala biloko nyonso ya sika na nsima alobi na ngai koma maloba yango pamba te ezali ya solo mpe bato bakoki kotiela yango mitema. Amen. Amen. Ikofanya bisikozo. Bolandi makambo na Jésus tozoke étape par étape. Étape toke atteindre la fin. Il y a enlèvement. Namoni Jérusalem ya sika. Jérusalem ya sika ya Nzamba prépara et va ko remplacer oyo babele oyo Nzamba kolinga yango. Akolongola yango. Mais tango kolongola yango, Nzamba kofandra kati ya batu. Nzamba komona na kati na batu. Nangongora pasi mo ezala. Souffrance mo ezala susu. Moi ekozala susu te. Mbole ekozala susu te. Ba température o bato bakosepela. Posa kolia ekozala susu te. Bato bakoseka bato bakosepela. Poete oya kala seleki. Ndenge nekoloba. Nzamba sotina prophète poko faire comprendre bino poko tena mokila sika unezangi passe pour représenter Nzamba akopanda kate sika Nzamba akopanda kate mabelo bakolinga yango comme toko bakekwaka na fulu so contre na chapitre suko komona baketo kwa na fulu ya moto wana mungu azakura mkonjitako yenda fula moto para neba kama fuli moto de kusala 6 mois donc ezaka ka moto ina na kusala metala après 6 mois ko fula de susu
pour ne cause à la passe. Mais qui est le phénomène de l'effet? Les phénomènes, Satan a fait ses pouvoirs et les phénomènes. Alors, Satan, ça a fait des zingas, les phénomènes, fait ses pouvoirs pour qu'on t'abatte. Mais quand les phénomènes, bah, tu vas au compte, on a battu ma femme, ma sacre, ma salle, ma salle. Battu ma fille, ma salle, ma salle, direct. Mais battu, oh, bah, ça la katia, da oh, et ça la katia partie. Soko kufi na bulamu utena paradis ya Abraham. Soki osandi otei bato bikisi bato. Bato ba kende na sendira nzambe lelo tozolo. Bato muso sakaki bolamu me barere ezalaki. Me bolamu edaki bato. Me osaki na ba problème na ba mabena yo. Ba tieni na paradis. Il y a paradis de la paix. Paradis ya Lazare. Una basé la justice. Atoro ba kosenga bolim sila ta jugement. Nzambe limisa nzambe kotala bolamu oyo salaki. Nzambe kotala bolamu mabe ono salaki nzambe salini. Batu wana na Jerusalem asika. Nzapa kusangisa batu za paradis Abraham. Nzapa kusangisa paradis. Nzapa oya dikolo asangisa bisika mlo. Nzapa kusala kukunje. Nzambe akozala kukunje. Attention maman. To wenda kusala bona. Po chapitre moko etushena awa. Na moni 144,000. Bakolonga mena sima na moni batu basalaki na sima na moni maboke pele ya batu basalaki bolamu tango to salaka mabe to wala ka to sala bolamu ora kata bolamu un jour nzambo kansela yo nzambo ko passer nzambo ko balancer bolamu sana na mabe sana nzambo ko mena zite soko bomba yo nzambo ko mena zite ko akura espero ko bolamu yo sana sokanga mais tango to sala bolamu pe to sala motema pe yo suis Apocalypse 7 fait tomber verset jusqu'au 4 Apocalypse chapitre 7 tuanze verset premier total na kuna Yesu sima ya makambo wana na tali lisusu na moni baanjelu minei batelemi mipai nyonso minei ya mokili bakangi mipepe nyonso minei po moko te eleka na mokili to na ebale monene to pe na banzete bongo na moni anjelu mosusu auti na epai moi ebimaka asimbi kashe ya nzambe bomoi abeli na mongongo makasi epai baanjelu minei o bazwaki nguya ya kosala mabe na mokili pe na ebale alobi kosala mabe te na mokili to na ebale to na banzete ti tango tokosisa kotia kashe na bilongi ya basali nyonso ya nzambe na biso bayebisi ngai talo ya bato oyo bazwaki kashe na bilongi na bango bazali 144,000 ya mabota nyonso ya Israel. Alléluia. Continue. Elingi koloba 12,000 na libota moko Yuda, Ruben, Gad, Aser, Nephtali, Manasseh, Simeon, Lévi, Zacar, Zébulon, Joseph. Après, verset 9, sima makambo wana na tali lisusu na moni batu ebele penza ata moto moko te akokotanga bango. Bazaki batu mikolo nyonso, ya mabota nyonso, ya bamboka nyonso, pe ya minoko nyonso. Batelemi liboso ya kiti ya bokonzi pe na miso mwana meme. Verset 13. Moko na kati ya bambuta mutu atuni ngai batu wana balati banzamba la pembe bazili banani pe bauti wapi nazoksirie mokonzi yo moko yebi bonga lobi na ngai bango bauti kobika na minyoko le munene banzamba bango ekumi pembe pamba te basukuli yango na makili ya mwana meme. Alléluia. Amen. Na moni susu 144,000. Kasi na komona sima 144,000 batu bikolo bele balonga kipora makamu malamu bazala kusala
Zaba sokola ke masumu na bango. Zaba dala ke bolamu na bango. Aboya ki bakende le fepote nzamba mono bolamu. Oyo bazala ki kusala. Biso beni tuza awa. Tukanisa kusala bolamu za perte. Njoka na grâce bise ko jouer. Mais bolamu ko sali ni et pour protéger que bolamu. Bolamu eganga. Bolamu esalisa kamoto. Iskalobi nazo kufa. Kasi iskalobi papa tala bolamu. Tala bolamu. Nzamba lobi na Isaïe na yoki makambo lobi eza sona ba su kenza. Travers bolamu. Tokena Apocalypse 14. Tokena étape par étape, on va le verset 1 à 5. Apocalypse 14. On tokena étape par étape. Tobanda verset 1. Totanga kuna Yesu. Na tali susu pela moni mwana meme atelemi na ngomba Siona. Pe bato 144,000 bazalaki na ye. Kombo ya mwana meme pe akatala ye ekomoma na bilongi na bango. Na yoki mongongo eutina likolo ezali koyokana lokola bakelele ya bambonge ya ebale monene pe lokola kake makasi. Mongongo yango ezali lokola nde bato baze kobeta mandanda. Bato yango batelemi liboso ya kiti ya bokonzi ya basheribe minei pe mbuta muntu. Baze koyeba nzembo moko esika moto moko te akoyeba yango bobele bato wana 144,000 ya mokili oyo mwana meme asombelaki Nzambe. Bango babebisaki nzoto bango te na kindumba bazalaki lokola bilenge basi oyo bayebi nanu nzoto mobali te. Balandaka mwana meme na bisika nyonso oyo akendeke. Bobele bango nde bato balongwa na buumbu na kati ya bato nyonso ya mokili. Boye na miso ya Nzambe pe mwana meme bakomi lokola mbuma liboso ya bilanga. Mala moko te basi baloba makambo lokuta basala mabe ata moko te. Amen. Alléluia. Na 144 na moni susu na sentira mwana meme zaina zali Yesu Mesia. Ezali Yesu Mesia. Batu wana babanga kusala mabe. Batu wana baboya ki okontra makambo pasfera makambo so kuda mabe. Bango yo kisa 44,000. Bazo beta lindanda pene ya mwana mbutu. Apasa le ba nombre bazo basala ki bolamu. Mais nombre sa premier batu baza kobanga. Nzamba changu nakata sentiri na ye, pona lukumu na ye, pona kembo na ye. Tozui 6 à 7. Bongo na moni angelo mususu azeko pumbwa na mikolo peza. Azaki na sambo madamu ya seko po asakulango epai batu bavanda na mokili. Batu bamboka nyonso, bikolo nyonso, mabota nyonso, pe minoko nyonso. Azeko loba na mgongo makasi, bopanga Nzambe pe bokumbisa ye. Pamba te tango na ye ya kosambisa batu esieko. Alléluia. Amen. Na musu angela musu zako rapele batu. Kwende utirazione yenda somona yeso yeba. Bopanga Nzambe pote tango jijime salini. Okobanga Nzambe nene soko yokati. Okobanga Nzambe nene soko ba examte mon frère. Ezala makamusu to sala kesala ezaka na volonté na sote. Mais ma relation to kuta. Relation mabe ekumba ka kutura ndenge nini ya. Relation malamu ekumba ka kutura ndenge ya. Dans la salle conscience. Dans la mutu asana na bola. Bajuro komona aspeno kwa ekuzandenge mususu. Tabula mutu ya mabe okomona aspeno sanini nzambe. Pote tamba so no bakamba. Bakamba balo ezaba esprit. Esprit ko, esprit koyiba, esprit critique. Ezaba esprit. Mutu atanga za rampe na mauvais esprit. Tango so esprit za kati de pe konti na yo. E komu ko peso wa posa. E komu ko poso na ute panote. E ute batia ba relation oyo créé. Quand tu crées une relation, tu as une relation.
Et ça m'a camusé tout ça là, bisoté, mais pas tout ma table là, mon frère. Mon côté a qui n'a pas bien mokili. Et ça là qui doit que soit ana mokili. Aujourd'hui je vais usar ana mokili. On ça peut faciliter qu'on ne peut on lit. Quand on t'a pas dans côté, tu là ana mokili. Par relation. Maintenant, ce que vous avez fait, vous avez avertir yo. Quel combattant avec qui c'est préparé. Aujourd'hui, vous avez fait des choses. Aujourd'hui, vous avez fait des choses. Vous avez fait des choses. Vous avez fait des choses. Il y a souffrance. Vous avez fait des choses. Position de troisième alliance, c'est mon allié. Pour Jésus, c'est encore le prophète de mon côté pour quelqu'un qui n'a pas Messia. Messia, premier prophète Moïse. Moïse. Isaïe va prophétiser. Va prophétiser. Prophète de mon côté, on est au cas de Jésus. Ce que combat Jésus se critique soit bimam. Jésus a troisième corps à Dieu mais mon corps. A dit pour ça alliance la mutu. Pour le la soumis Adam. Pour le la première alliance, on va faire la deuxième alliance. Il y a comme et ça il y a troisième alliance, c'est ça qui différence. Na et ça il y a première na deuxième alliance. Pour la deuxième alliance qui est ça qui deuxième alliance va prophète. Nzamba kana kacha prophétie, nzamba kana kacha sacrificateur. Baba na kutumba kambeka liboso ya yao. A sacrificateur soko bazali, kwa bataka lubilo masumu isali. Kwa un sacrificateur, nzamba pese ma mission ko ya batu ko jije batu. Ko zwa biloko ozozwa, ko ya kutumba kambeka. Papa mon frère. Barara tutulega. Oh non, soko pesi dimi. Non, ezali mabe. Soko pesi bon, ko pesa passer. Papa maman. Depuis kala njamba mona kete. Njamba sala kana passer na passer bien. Bin moto so l'église, quoi donc la mission problème moto ça qui na porter pour ça qui na Adam ni kete. Ezali suna kaenda qui sont grand frère de so kae. Adam ezali na mission ko tonisa mukili. Peko la kisaka kumukili, jamba lini jamba boni. Me alliance oya komikipele kidogo na kusana kidogo, eya kina bana na kae. Njamba lini, pausa midoko mine kosuli akora kupesa kae, kuna website kae yo bara kutumba pa polisi. Pa miso sula chaque jour ya kutu. Kala bazakira souffrance, mamba zaki, dimi chaque jour. Kuna kayo. Mais vous savez que je suis awa et comme vous savez chaque jour tout le monde tout me la capio moi tout le monde soyez mon thème à casa de débit abomine de kurae na un problème que côté donc c'est problème à badim bakaye a to sakite ko pesa za badim una kaye ayo comme un ayo ko boma de kolena ni Nzambe amol. Nzambe sala passer. Mon frère, quand tala kate su ko sali kamera nzambe tala passer sa musala nzambe. Tala kanzambe. Tala kanzambe ko tala musala de nzambe. Que so sala musala o kontina erreur. Ote esengeli chaque loko nzambe abentisa. Chaque loko nzambe saneni. Pura do bakibano. À sacrater. Mais après ça part échec. Il y a première, deuxième alliance à Caïn. Nzambe est aussi ma prophète problème. Sauf que les bébés, les Nzambe, vous m'avez fait la pour les prophètes. Ma prophète dans mon baillet, par contre, vous avez un prophète toujours. Vous êtes un prophète sur Dieu, on va parler de la prophète baillet, pour que la colombe la bateau, on Nzambe sur Cana, pour que ça change de prophète. Et là, le prophète aïe, Kodoba. Vous voyez, à la première alliance, la deuxième alliance, c'est le prophète de Bélé.
Et ça fait 4 siècles qui passent, qui n'a prophétisé toujours pas passer, ça qui sacrifie le bana, il y a un passage qui va sacrifier le cas. Alors on est prophète, mais à Tchèque, papa nous a quand même dit, il va Tchèque. Bana Noé, à quand le côté Noé, papa n'a pas, tout le kaya au nini, mon frère, ce que tout le monde a dit, Noé. Abimina arche. Azuba tako zuba ngomba tumbi. Yawe yobusolo kidogo grâce à action de grâce. Grâce à la vie, non va penser que sur le gars pour l'ensemble pour changer parole. Exactement malambo do wa pesa ki. Nzamba loki na yobusolo kidogo. Nzamba kere. Na sepeli oyo sana. Otumile mbeka kitoko, opesa saka kitoko. No bana lele ko shale mukiri mwana ko musu susura mai. Yeso ko mono tanga. Totali la Genèse, verset 20, totali na kombo na Yesu. Amen. Noé asali mbeti ya kopesa yao makonza. Akamati ndenge nyonso banyama ya bandeke oyo bongi kopesa makonza. Atiki ya yawe. Yawe ayoki sola kitoko pe alongi na se ya motema na ye. Akopesa lisusu mokili etumbu te mpona mabe ya bato. Alléluia. Yaba pesa na motema moko. Yaba pesa kila motema kofongama. Nzamba lori bandele na kofongama sumo kinsusu na mai tena na mokili na mokilanga sisi. Matela tena. Mon frère, bonamu nzamba ndo bakala mutu ndeko sali boyi. Na vie na yo ngana lo bimbo yo boyi. Dati ndeko sali boyi. Dati na kitu rukozi kwa nasanga kama mutute. No ndeko sali boyi. Ngana change toujours ba acho baza ko pesa na mutema ko fuma. Baza ko pesa na komba yao. Ya nzamba ko pesa bo nzamba la kaki. Mais nzamba so mutema na pesa neti mutema na mbeda ko ba mkamuri sana. Mais la vraie c'est la reconnaissance de Nzambe. La vraie kangama de Nzambe. Abraham. Atumi bagombe bataba. Atumi nyosho Abraham. Nzambe kundelo ni Abraham oyo sali. Ni botara yo. E uzara come sta. E kodolo samoni. Oyo sali. Toujours au lamb et béni. La carte au lamb. Nous avons dit Marie, Oyo Salem Masumo Salini. Masumo Sali Elisabeth. J'assais ça pour samedi la terre, j'assais que la carte d'accro. Mais d'abord, nous savons sur quelle colonne j'étais. J'assais, quand on m'a dit, et nous avons ce coup d'année. J'assais na connais pas. Mais le dire ça veut dire, quand on voit ce que nous sommes pas, oh, la sacrée catamine, à bon mal à mille, même moi, c'est avec oh, la catamine. Après, c'est isso. Réponse, j'assais ma soumre salini. Tant que tu nous remoquis, tant que tu sois pour Kachako, mais qui s'est mis à le et toi, qui m'a coupé au sabre. Pour la carte pour la Mojam pour le poste. La carte pour le Jambo pour battre. La carte pour le Mojam pour Salina pour le jeu. Sagesse est le nana. Ça m'a prêt pour savoir que tu m'as fait combien de familles on me fait pour y avoir des personnes que tu m'as donné. Bah, mon père m'aidait seulement pour moi qui y a wakiti. Seulement la personne. Papa personne la personne sagesse c'est la personne. La personne n'a pas compris la personne n'a noté. Sagesse c'est banana. Économie et à Joseph. Économie et à Joseph. Chaque déclaration qui est y a mon selon mon âme, par prophète pas ça ça. Selon mon âme, par prophète pour mon âme, au pas ça chaque étape. Il y a mon âme au milieu de sa caractéristique. Zabe à l'opinion. Question au nommé et sa question.
Mutu anakama na accident. Ako sauve côté d'arbre c'est amen. Mutu asala kabula munzamu sala kapote zamba lo besa iti. Nzamba lo besa iti. Accident pas de message sauf kwa nini? Oza mutu ya nzamba sana encore c'est. Mon frère, n'a pas tiré la piège, la droite et on se parle de droite et de l'autre. Pour y mettre la prince. D'ailleurs, ça coupe par mon dos. Évidemment, on va se remonter à la base à so na matin na modele mba kwa sababu damu sa kutu. Ye baka na fongola kina droite inera wana. Mwa bima azerome. Mwa ko se dépendre na matela mwa na madame moto mwa ni koloma bambe sur la prince. Dine lo bakaso za. Papa mama dile no oye que se sofa kineni. Ba kamete ni ba batele moto ba so biso la za tele. La tele makina na balo na sima kama sima na sima moto et petit parce que la taxi va y passer parce que bien c'est pas et ça parce que donc on s'en choque donc on se couche à solo parce que quand on dit la cérémonie non na kota na sensate zo papa mama na kupana tena zo kate donc moi ça me paraît zo kate nzamba zo ta la droite ina oba kumba mtu baeli que so comme un droit utaku se na moto et so ka presque 3 mètres de koroba amba sur non Osa pupia ila kanzamba zona peta kozana musala. Bon faire le musala pe e mbatela. Nuka musala ko protéger yo. Nuka musala e ko bate kozala mutera. Nzamba zona peta ko koma yo ko kozana iti. Mission na esa bulamu nzamba ko banda de yo. Ko no taxere ko Mugolo to kufro sane le. Luka parole nzambe. Parole nzambe ko luka mate soki ko sali ko. Parole nzambe ko bana bola muda nde ko sali ko yi. Na kata kike ko zomara ko sala mute awana fata ko. Sala nde ko sali ko yi. No we nde ko tumbinga mbeka. No we. Na chance pamaloba. Pero cuando pasara el mes la calle de nota es que yo o sea la nzambe si a lo mira yo si a la calle question o sea la nzambe si nzambe si a lo mira que banda le do o fo za musika lo pa pesar pa ku susu ba ku fera ngo nzambe même mo bu se ko do te pete asanti soko lambre yo mo ko sindre ndena tuni soko tibile ko yo mo ko sinda pata sa muto ila akase tini pote bolamu ezokanga bolamu ezokanga jura mama ko ebisika il fallait coucher contre la table comme tu peux mais ça pas quoi pour les condamner pour son gang misala ezoganga misala iteka mon frère quand l'homme a voulu faire passer pour correcter n'a pas pour faire office pour correcter office pour faire la fille pour s'arrêter on m'a somme exact et belé mais et donc on peut produire ça sur le là Udang sebagai nzambe toujours. Bima na monde de distraction. Autrement, il faut faire comprendre ça papa. Et ça la bénédiction pour la tina. Et ça la bénédiction est pour la tina. Ezala ba kusuba kosa suku ndenge bazalaki na ndango ko nzamba ko tokola yo ora ni amone importance kati na yo mais soki ko lukeli ni nzamba te
osali bolamu te eloko nzambe koloba no ndenge bénédiction nzambe koya ndenge bima na monde perfection baboyaki koyoka baboyaki koyoka na baprofete yango nakomiso bato pamba ezala bato ebele bakoma bato pamba donc ozomona otangi ozala valeur kote mpona nini oboyi koyoka bolamu otia matoi na mabe ntango otia matoi na mabe okokoma moto ya pamba oyo ozwinza moto ya pamba nzambe atia moto mpe ezopesa français na bino mon frère kopamba meza mpona kokotanga te bato mosusu omona bato nene batanga te bato mosusu ozomona bazali bato esengi bazala bato te mais elakati ya mosala nini. 2 Rois chapitre 17 verset 15. Bazali kosambela banzambe ya pamba yango wana bango moko bakomaki bato ya pamba balandaki bisala bato likolo ya pembeni oyo yawe alobaki balanda bisala na bango ata moke te. Amen. Bazali kosambela banzambe ya pamba bazali kosambela kozanga kondima bazali kosambela na kozanga mipese mpa na yawe yango bakomaki bato ya pamba mpo bazwaki nzambe na valere te nzambe mabepesa bango mpe valere tozotambola na bavi enga pasi enga vile nga boye nga souffrance boye nga boye nga papa nzambe so basala alliance kati na yo papa nzambe kongisa nzela na yo so siteko ya mpona yoka amen. Mingi bazo misara banjera kaka na kaka zera mundele ko ya ko so ko mutazana ndani foko mutazana foko ola muko kana kite ko kontra musara partir ya muko ezo ko 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 e yepo ngala wewe sabino mwa abu muke dana poli ya souffrance na mona mama kufa baba kufa mwana tipe na fa chance bande kuranga ba ore foma bena mboka biso bala tozo kodongo taka baba belo basali tozo ba or tozo teka po tango prelo kuna mboka pompo ya or besali ni esali tango ra yera nera kompani ya Amerike na ba Nigeria ba ye na voice kuna beko tete pour passer kata inera na konti na konti na tanga te me ngele balenge na zakena maele moko kota pitage na ba mindele balenge na mongai ba mindele chaque monde so basi baye ba mutelo so ko ngai to ke na partout na ba yo mere mindele kuso Ozoba tozo kompona e kufa la kenda kingam. Tangu na zongi. Tangu na nani mseja kwa. Na kufuta bomba mbongo o ndeni bombo na hivi ke ndeni kwa ngai. Neko nada neko zo kwa midema e kwa na kaka mbo. Tout le jour, tu vas faire la massacre. Et comme on pense à la mais midema au place là. 4 ans passés. Midema ya kusomba nera oyanda midema ya kusomba tangu midema ya kusomba banini ndimo yosaka kwa sana popo tangu na ke nacheka musala bodoka après une semaine mundela tele ina mwasi na ye beko zwana na zamba kuna bakuna tozo ukafanya ako mama babelinga mundele so mundele kotinga na voiture mwasi na sima yeli boso kapele boso na basante tozo ya tokomi na kata na kuna abisingai yoko na sana zangu yoko na sana responsabilité non sur la Italie propriétaire n'a Italie chaque jour le même jour à jour ça la fête on est la quotidienne la chambre là
Mais la dame peut être battue, je comprends. N'est-ce pas dans la français, on n'est pas mon temps, ils ont comme ça. Mais puis, on est tous. Mundele est au salaire pour qu'on a technicien. Mundele est au salaire pour qu'on a chef de personnel. Baku maningale mungu masira hii. Kwa nini? Mungu ataka tu. Mungu sasa mundele kwa sasa kwa damu sasa kwa chef de personnel on est pas pour mais c'est mungu fasa et comme le presque presque qui te continue. N'est pas possible. Mais d'abord, quand on se sent, la zone de la masse, sous-directeur, mon aide à passer en marque. Marque, on a des marques, sous-directeur, la série, bon, il faut bien la marque. Il faut se donner sa marque, au Yiba, pour le vieux pour le téléphone. Avec le gars, il a passé la RCC. Mais, là, quand on se fait le bas, la masse, le commissaire est mort de comité. Alissa, sauf que nous sommes quelque part, qu'elle est un à la place. Vous avez la surprise qui est. Au gang de la presse, la Simbaye, la Paul, la Simbaye, indiquée assassin. Alors, si vous avez quitté la bureau, réunion de ballon de ça. Ça le bouffe. Mundele aye okoma pende no sabulere fasi. Non que ça comme tama para technique. La technique akolenga tindikunga problema na duazo ma foto lo ora musaka. Mundele setima. Akuni monana ko lo musaka, moi para so lo musaka. D'accord, akuni question. Erni akona ki. Ono eza kisese, est-ce que ça est? Voilà ça va pas. Il faut y aller. Deuxième, elle vous pose une question. Marc, des années compliquées. On nous a dit, parce que 4 ans. Mais d'ailleurs, ça a un directeur sur le terrain. Lettre à Komaki, on a une lettre à Komaki, combien de plateaux maghrébins sont 4 ans. Mais combien de marques sont 4 ans? Dans Marc, ça c'est plus un texte des arts. Après, quand on peut se faire mal, on doit se faire à décader au bien décader. On ne peut pas se faire. Mais on y a des gens qui ont fait un peu, est-ce qu'on peut se faire un peu? On ne peut se faire un peu. Le problème est ça. Quand on a souvent un élève ici, moi, quand on a besoin de on comprend le salaire qu'on comprend bien. Comprendre ce que ça a grâce à mon bail. Moi, je me parle de ce monde à Azar, Angé, vous allez vous avoir travers nous. Moi, je me parle de mon père, à ce moment de la famille. Moi, je me parle de ça, mon sous. Bino Batou, le pauvre, n'est pas comme vous. Il y a une pousse à être de l'importance. Mon colon, moi, je parle de mon colon. Bon, on va voir qui on va prendre ensemble. Mon comportement. Mon aide a découvert le monde. Pour nous, na bipese ke para nzambe. Nzambe pe ayoka kingai. Nzambe pa na kakingai. Para kinga. Même au lieu de se mater, nous sommes la fille, nous avons fait un ça. Nous avons fait pour le monde. Ange, pour le moment, ange, pour la cadence. Combien des éléments nous avons fait des 5 ans de la bombe, ange, qui capot et caposa. Ange physiquement, oui, bon, mais il n'y a pas qui paie à part. Yaani visual apendeza, hapa kumsondeza, anjwa na bomba ya kama mtende. Pesa yake ya mama. Ila mbana pesa tile ndio kumza na pesa. Danga tena na pato leo. Ila mbana ndio mwana wa msiku bora ila mbana zote.
c'est avec qui moko to ko ko mokolo mo kufaka njala muto olingayo ngapera kulingayo muto kokoyo ngapera kokoyo muto kopambolo ngapera kopambolo muto kosamisa yo ngapera kosamisa zamu andombela ngati bebe abebe de manda pa jura na okele jura kele ya bimia ba na mbele pecho sio kana tani ko le kusema na pa ko be na kila njoo foi wa njoo foi moi na sasa tunataka na soke na soke bugo bugo kwa transport mais transport so kale kudu ga ela mana yo sule na yo bila ko de lo national nero fora pesa kwa na romisi lelo na kezer fo pesa rapport na romisi bango se regal ana pesa transform ak de reference que para de accident mais toujours après ça pas pour aller quoi le faire comme ça Mulamu ebenaka duka mulamu duka mulamu okosovera kandanza duka mulamu nzamba mubiso travera mulamu nzamba ubongo na kwenda travera mulamu na siku na kupata tabula kabisa